Solo la vérité. Naleli miembe, naleli vie comme nabiche. Zikepi na baspiritas tout, owalinga musao do salava. Pour la première fois, surtout bêta, salamone bon, mais repas, comprendre. Mais je crois que tout est là, quand c'est que vous avez bon quand même, comprendre. Et puis ça qui bon. Pas solo la vérité. Bolingo Gucci sanzolo ko cicatrice si la kateo miemba lela yo paperitia na beauté. Donc comme si Nzambe otosambelaka et puis tosengina apesa biso force, apesa biso puissance, apesa biso toujours succès wana ya obenda bato ebele bon bazala pembeni na biso na événement tout otokozala nango. Donc, en tout cas, ni gagné mes salanga maman na plaisir moi ma be taka na lela. Pas solo la vérité. Bacholi yo maman na reta Karine mokonzi baloba bango bakokate ya yangana yo esieleka nango bakatanga musisa ya zuwa Gucci bakanisa kie kozalanga pasi miembe yo. Pas solo la vérité. Et tikali donc na poto déjà na salle nanga. Et puis na salle on a les gars qui na persité na tikaki manzaka. Obinega raté. Na tikaki manzaka et puis na zali na drapeau. OK. Ah, ozomona na zali na drapeau mboka. Amoni. Pour na tala ki boye bato bele pe na bakini wana ba bega biembe. Ah, bazolo bana ba ondi matiki ya miembe. Yo scène musicale on a fait basenga bis bato boganga. Comprendre? Oh, vous pouvez pas bis. Bah mais oui, il faut bis. Papa bis c'est ça là, tu baby bis. Pas solo la vérité. Mobile atao kinelinga fote nyonso. Ntuna na no conscience no zalimpe moto. OK. Est-ce que ma kaka moto na baby sakidie yo hata jour mon côté salaki na mabe nkopesa mama no fote tempo alobaka na yo bala ngana baby ici. Est-ce qu'il faut ben dara face bon? Déontologie musicale la saloba. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle! Mais je te jure, ici à l'aéroport! Oh! Quelle confiscationnairement! Quelle perte! Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve? Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamboni, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bon là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons,
vergetures, rides et poches. DC réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. DC cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Frères et sœurs en Christ, ceci vous concerne. L'Église Les Messagers La Parole Révélée vous signale le changement d'adresse pour nos cultes. Désormais, tous les dimanches, rendez-vous au numéro 158, 164 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 150 Les Blancs-Ménil, de 11h à 13h30. RRB, à partir de la gare du Nord, descendre à la gare du Bourget. Bus 152, arrêt Musée de l'air et de l'espace. Le Bourget. Bus 350, arrêt Musée de l'air. Bus 610, direction La Courneuve, arrêt Musée de l'air et de l'espace. Référence Apart City. Le rendez-vous est pris tous les dimanches en l'église Les Messagers La Parole Révélée. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Vous êtes béni à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube, sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino, la vérité en face, comme d'habitude. Mais c'est bien dans la société, vous avez une promotion de l'album, tout est soirée, barbecue, concert, pour hésiter pour contacter Bisso pour la promotion. Il y a Bido, on a bien besoin d'ango. Nous en avons venu en France, précisément à Paris, nous avons affiché sur le Diesel Gucci, à le 1er novembre à Bataclan, tout ce qui est tout s'il vous plaît, vous avez la place pour nous appeler sa force dans mon amboka à Diesel Gucci. Rendez-vous le 1er novembre à Paris, à Bataclan, avec Diesel Gucci. La baronne Karine Mokondi, le 9 novembre à Paris, anniversaire spécial. La baronne Karine Mokondi, et vous allez soukana retrouver ba star rebelle ya Congo, ba joueur, ba comédien, ba influenceur, ba influenceuse nyonso, ba tiktoker, ba tiktokeuse. Donc vous allez en ambition nyonso pour nous souffler ensemble na ba chinois, na ba mourir o ba tout ba la baronne Karine Mokondi. Bozo à place, bozo à bien na bino, so soumi billet ya ko lieza na ya ko meleza na kati ya billet 22h tous les marées soirée 10 minuit. Kozanga te na invité yo sumba billet to kuta na biso nyonso to souffler bouger avec la baronne Karine Mokondi. Frère Moïse Matouta, rendez-vous le 25 octobre à Bruxelles. À Bruxelles, nous sommes à Bruxelles le 25 octobre avec frère Moïse Matouta. Mon tour de l'Anzambé à solo. Et puis, ils ont respecté la logique. Ils ont se comporté. Le roi Moussali frère Moïse Matouta, mon frère Bassali Anzambé. Ils ont respecté ma commis Anzambé. Ils ont été à Ibi, à escroquer frère Moïse Matouta au Anzambé. Rendez-vous le 25 octobre na kati ya Bruxelles. Biso tozala wana boya to kini na nzambe ba problème na biso yim to kozula biso solution. Boya to bisa nzambe ba souci na biso yim to kozula biso solution. Rendez-vous avec Monsel na nzambe Moïse Matouta le 25 octobre. Les Karma par Karma Love, grand parmi les grands compositeurs, parmi les grands chanteurs yambo na biso. Après biso rendez-vous avec Love Ezayo. Love Ezayo Ndegozotanga. Love Ezayu, c'est Rosotalanga. Donc, c'est-à-dire Love Ezayu, album Yakarma. Après 7 ans d'absence d'intérêt, là, à Elibiso Love Ezayu, sortie officielle le 15 novembre, dans la plateforme Nyonso. Et puis, na YouTube, na ibo s'abonner déjà, s'il vous plaît, bien avant. Bosez là, Love Ezayu, avec les Karma pas. Grand, parmi les grands chanteurs Yambo Kanabiso, Love Ezayu, et Soya. À bientôt. Les padres Ferrigola, Gisèle Nyons, grand parmi les grands chanteurs, Moutouya Makambo, le plus populaire du moment, l'homme du moment, Paris La Défense Arena, rendez-vous le 26 avril. Bozo habillé, Bandeko va jouer habillé. S'il vous plaît, Bozo habillé parce que l'artiste est trop concentré pour un concert. Oyo s'est préparé bien, na musicien, na équipe, na vraiment concentré pour un événement le 26 avril. Ferrigola, vouloir ou pas, à ma histoire en France.
tosolango après les 27 les 28 na c'est bien c'est bien nini yo mutu kozanga kozanga te boya toka sengo toka musique kitoko oyo juste de nuance les padres Ferregola à cela biso rendez-vous le 26 avril avec le padre Ferregola. Nenef Sarabino chaque mardi na Sola Vérité en direct avec Marlène Kassanga DJ Lutonadio Mobondo à live. Vous se connecter, vous s'abonner. Ah, merci. Vraiment, vous s'abonner chaque jour. Merci. Vous avez bonne musique. Vous comprenez que vérité, ça raconte. Promotion, ça raconte. Vérité, ça raconte. Ah, ils ont des mythologies. Ils ont des musiciens. Ah, ils ont des la promotion. Il y a artistes et musiciens. Les tours, ça la promotion. Il y a les padres pour le 26 avril. Chaque mardi, à partir de 20h, de démarrer live. Naba. Éviter les bisous pour nous. C'est la promotion à concert. Il y a des padres Ferregola. Ngara Marlène Kassanga, DJ Lutonadio. Chaque mardi, na Sola Vérité, rendez-vous à ne pas manquer. Na ipsi bande kunango botalanga na États-Unis, botalanga na Canada, na France, na Belgique, na Allemagne, na Suisse. Aux en France, au Rosso Malupan aux États-Unis à travers DG agence Oyo. Aux en États-Unis, nous sommes Malupan au foot pendant 30 ans. Pesa confiance dans l'agence Oyo. Les agences à monene Oyo pesa ils ont commis ça bateau propriétaire dans les États-Unis. Aux en Mukanda un an na Europe, au niveau sur Lupan aux États-Unis c'est possible avec DG. Donc c'est-à-dire bande tout bon dans biso s'il vous plaît, ba numéro ezana pour plus d'infos, bobenga ma numéro wana beaucoup ma papa ma pango avant l'âge. C'est-à-dire on a 20 € avec le pan, pourquoi pas. Aux en a d'autres qui a un an à Paris, mais combien le pan aux États-Unis. Et puis, si on a 100 000 ou comment enregistrer, on a un visa au KP, on a une nationalité américaine ou américain, vite fait la démarche, on peut aider la démarche comme américain parce que 100 000 États-Unis. Même na Congo, même na Brazzaville, même na Angola, c'est possible avec DIG, agence de casse aux États-Unis, et comme ici, tu belé propriétaire. Les gens, il y a beaucoup de Kofi Olomide, il n'y a pas son bal en agence. Vidéo pour mon circuit c'est grâce à l'agence de Kofi Olomide na passeport né à ça et là à son bal en États-Unis. Donc you peux hésiter de vendre en États-Unis, bien à job info, vendre en France, bien à job info. Pendant 30 ans au foot en dak na yo, au foot en dak vidéo ni sur na carte. Yo e ka okoti. Merci. Miembe, bonjour. Ouais, bonjour, Miguenyema. Bonne santé. Ah, en tout cas, nous sommes là, kaka. Zamba Songi. Au cancer, Mikil. Déjà, 3e qu'il y a. Wow, 3e. Bah, pour te remettre belé. Bah ouais. Ça va na cause à nous. Ah, ok. Mais Ziggy Penze fouti. Bah voilà. Et faut t'attendre ni à ta mort. Oh, 3e. Tu peux bela ma bonne délit, papa. Si. 3e poteau. 2e fauteuil jaune. Ah, mais ouais. Premier fauteuil jaune à qui t'a couillé. Ah, qui t'a couillé. Ah, ok. L'autre fois de ça, na nini na. On y changement et ça bien Miguenyema. Merci mon frère. Tout comme si Nzambe azobattre là, tout ça, la monnaie à bonne santé. Et puis après, si vous sont lui, on monte sous les londes, tout le monde a boy donc. La commissaire. Très bien. Mieux dans la Simoche, combien de vocales déjà? Depuis Orchestre Bandit. Déjà, on a eu une affection, on a eu une ivre d'amour, on a eu une Gombe na Gombe, on a eu une de la République, puis on a eu une Simba, et puis on a eu une sous na Nzembo ya Venel Soto Toembe là dernièrement, on a des au Pisoto Bimisi, na Nzembo Olivier Embi quoi. Ok. Donc je crois que j'ai un rose à 6 vocaux. 6 vocaux, bano banda. Source inspiration, vocal ne utarabi. C'est inspirandé, na zamba. Non, source son inspiration dans les arts en audition. Les arts en audition, koyoka
papa na biso bakoko na biso ya kala oyo bayemba déjà ba biso tobotama avant mpe bapère na biso babotama et puis kozala mpe na esprit yango ya esprit mpe volonté yango ya mosala oyo osala kwa po kozwa ta na yo ya kobanda koyoka bagrand kale oyoka batabulei oyoka Kinkester mene ya oyoka Mandilu système donc eza mpe fo ozala na volonté wana po aza na baexercice bana bandenge bayembelaka tout ça yango moni nyonso wana symbiose nango nde éclairanga inspiration po tuna avanda na parler ya mosu na nga oyoka ya mosu Mandilu nayoka ya mosu grand calais nayoka tabulei nayoka Kinkester mene ya nayoka vena biso kumumanda chante comprendre nayokaka bavena biso pasteur Carlito comprendre donc question na me repose un peu débat grand chanteur pe susu ye pe nayoka fort par rapport à Shock Star comprendre pour nayoka pe Shock Star fort. Ok, voilà vocal no batekelaka o to yo moko koma vocal na ngai sikoyo eza ke nga moko naza na talent et puis nga moko déjà naza source ya inspiration na ngai ya carrière po nalingaka mingi avant ke nayoka pa baninga to nayoka vie moko boye apesinga eloko moko boye nalinga nga moko eloko yango euta nano na makila na nga moko na propre inspiration na nga quoi après soki nakoyoka mwa liloba to nini pa motu peut-être après ozo comprendre. So là bapesi bino banzembo nayebi ke yo mpoza na nzembo bavocal na yo ekrochaka erataka te oza parmi baartiste initial ya timo ata bavocal na ye erataka te esalaka vraiment même na baconcert baréclamaka babisi encore festation bapesi bino sikoyo nzembo mwana no liboso si je me trompe pas oyo bato bakodécouvrir sikoyo miyembi faut s'exprimer ozocalcule obima biso na banzela nini na nzembo oyo bapesi bino. Bon, et on monte tout à l'heure notre solo là, ok. Déjà tu kaka. Papa na biso kala wana, tu kaka déjà. Ba vie na biso ope bazo beta ba musique les lopé. Tu kaka pe ba leader na biso to yemba na bango ba lineni bazo kenango. Tout ça. Donc on a dit que on a offrir na ba mélomane ya la bonne musique et puis ba spiritas et puis na peuple congolais, puis Afrique entière, puis le monde entier tout. Donc ezaraki ngai na kotisa quoi na nzoto yango na obimisa et puis na ba recherche mosusu tout ça. Ok, Natura on a combien de chansons après au bongisa déjà? Ah déjà c'est belé tellement les belé mais du jour au jour au ça banzembo ba génération peso pardon ba artiste bazo bima ba mai peso bima on changer pe ba lignée au changer au commentaire ba 12 000 chansons pour chaque jour ba talent ezobima ba nzembo ezobima ba voko ezobima parce que souvent ndika na biloko no wana bando fana ozomo toza limité ozo comprendre donc du jour au jour faut on s'inspire donc les moi meke quoi na nga faute migeni ezebele oponika moko. Voilà, naponi pe kutuna nu te mais nazolinga nde kutunena nazwa pe assistance ya ma parole ya minene pe ya mboka o bazana ya mo expérience puis na ba jeune biso pe mususu pe ya to ça on peut le bazo koma pe bien faut pas baza pe na ba ligne bien na za pe na posa pe na bango donc on a meni tout za musala to zonga to sala po yebi biso so to raté ma trop megenyema aujourd'hui mutoyemba ouais bon na minito wana mamba mutoyemba na minito ça na administration voilà ils ont administration pour la minito yo biso veto zobuka kaka mais muto akobimisa yo bika moto na tembe aza mo tembe trop donc faut ya pena na makambo quoi donc na minito ezaka mame donc bato tu bazo kota wa na gauche wa na droite donc je ça te mena bika kala mingi tawa on reçoit déjà partenaire quoi ya moto oyembela nzembo yo sengani mutuka o bilamba o tombo oyembela mo
pour monsieur musomo na zorani mo na juni ka bilamba juni mususu akutana mutu apesi ka bilamba cher ayembi nzembo bamusu bapona mutuka bamusu ningene musu lo choko ape pane na kini yo calculer ni 3 propositions na ya bato bayembaka proposer bino. Ah voilà. Bon, ngai mutu na koyembela elo na kosenga peut-être ona kosenga ezaka assistance po na kopesa mpe mutuka tozalaka na mituka tomona mpe ndenge ekufaka tokopanga mpe l'art banini mais tout ça ekovide tout se reprendre mais mutu na koyembela oui l'art yango eyosala mpe ke emotive makambo mosusu po l'art fo ezala sans l'art mpe maa tro migenyemba ozo comprendre mais ezala ndeke azala mutu mpe alandelaka mpe carrière nanga comprendre na baconseil na banini baassistance morale banini babiloko wana donc azala na mpona carrière artiste apesi mo makenda na liboso no lobi toza mwana nanga liboso ntango azobima fa bima na bénédiction na makambo to elanda ye tozela bino oyebi ke bakongolais baotala baozela bino bobetaka c'était trop boza bagrand chanteur oui tomonaka mpe bopouvra biso ke boza bagrand chanteur na baconcert na baalbum mais nzembo mpo esala succès mais nzembo fo bayeba ngo nzembo miyembe mpena bon ntango déjà na ndenge ntango solidarité ntango bana ntango solidarité ute mais siko mingi ndema succès eza makila déjà eza fo moto ozala déjà na po destin nde yango nde suka po fe destin oyo eza koza na moto ya succès te ofokisa ngo nde na tofokise nene osala mpeka succès te nafo ozala makila succès fo mpe nzambe na likolo ayebake yo fo osala succès preuve ane tomoni orchestre beti bavie na biso baliki bavie na biso exemple yango opesa bavie na biso bawenge mais oprendre président nanga Weranson président nanga Jibe Mpiana comprendre orchestre ezalaki na top ya siko ekomaka moke bano bozalaki wana mpe bokomokola siko mwana mpe alakisa mpe makasi na ye ozo comprendre nde tokomprendre badestin bato ki motu azali na destin succès te o destin na ye aza moto alopemba aza moto succès banzembo ne ezwaka ti lelo aza su na orchestre te na banzembo ezozwa azobeta toujours mais oyo totala ebanda azalaka su na orchestre te tozoyoka banzembo ne te ni sale ni macabre donc ça dit aux anneaux moto ya succès donc en fait yo ngo expliquer biso ba musicien congolais ou ba pesa ba nzembo na ba orchestre ba nzembo yebana te bazaki na bana destin ya succès te donc nyoso ba osala yo osimba te c'est normalement pour na bi ya migenyema biso déjà makambo tosala yango po mokili ozonga nsima te mokili oki liboso migenyema na lelo o makambo tosala o yango nde makambo eza na actualité comprendre po elekaki eleki o siko ezoya liboso avenir to futur ezoya nzambe moto ali likolo ayebi mais yango tozomona siko biso ozelango su lobi okuna peut-être bozalaki diba na yo comprendre po mona moto aza na baparcours na ye ndenge alekeli na musique neti akomi lelo moto mosusu na parcours ne akomi na mikili abike fo avana ne na mikili ozo comprendre akati par rapport ya baréalité oyo mpe amoni na carrière na ye esege te en tout cas mbalonga na mpe maana na tika na mambo ya desela te mingi ezalaka baraison nini bamusicien tikalaka na kasi eza baraison personnel eza baraison ya ye moko mokolo motikali moto ayebi ntina atikaleli amonaka nete esimba te yango nazoyebi biso dasentir ke destin eza kooblige te ke azalaka na mosala wana sokopana migenyema so biso toyebi na biso kope mosusu te marto te migenyema nga na misana za koyaka no boye tomona na boye nga nabetelaka kaka bavoko nayembelaka kaka banzembo nanga ozomona sokona kochange kope mosusu ndeni mpe ata balobi ke tovandisa masolo malembe makambo ezovanda mais oyo eza nano liboso ya makambo to eza nano mosala oyo naosala liboso na yo père très bien tokoya na bavoko après nayebi te soki opesa biso mo baide ya baline ya nzembo ozobongisa oyemba parce que Ivan Tumba olanda biso na vex peut-être akosomba nzembo chez yo et bandeko baotala biso baza ebele oyo bakolinga le vénérable grand maître choisi matata pe pourquoi oyemba ye baotala biso ebele junior malaisa le mystérieux topesi ye mbote bato baotala biso ebele miyembe tosona latimwata osali combien de temps na latimwata
Manga la team wata na bandi oka ningo diri la team e bandi ndinga pe na bandi. Po boso na zaki na Pongo Pontiac. Na pesi mbote ya Pongo. Ya Pongo. Zaki na Pongo ti e sali ki ya Pongo a emikili. Voilà ko dozo betela biso. Voilà, c'est ça. Do betela biso. Donc ya Pongo na zaki na vie na nkumu mais tango ya bitu abenga nga mère abenga yi Mami Charlotte. Abenga bina ngete na posano na parler bisinga ki mouvement et bandi. Ninga pe na banda mouvement. La team ezo kindeni. Que la team kitoko, la team eza orchestre ba jeune à lelo et puis la team eza orchestre mo boye. Le waka bondo ki to bakal ndi keza na vie na biso artistique ninga za la mais à part ça les orchestres ba jeune wazamite mapembe. Kindoki continue la team. Non, kindoki ça na mokili. Comprends non? Tu vas mona moi mokebu ba na za na ba chance na za ba succès na et bo déranger pe batou. Je comprends. Batou bo ndoki atala étoile mutu. Ozomona datanga ozomona za l'étoile mo boye souye musa na ezanini faut bebisa étoile wana c'est pas la team eza roi la team eza bongo ba jeune mo boye baza non ba jeune et puis bazo luka ba sa musa na ba ona ndenge longo bani et puis ezala pona lokumu ya culture na biso ya mboka et puis na musala o ya art tout ça là vous comprenez. Donc, ils ont monté à ma bête, ils ont rencontré. Donc, la team, c'est ça. Fait donc, spirituel, quoi. Esprit positif. Esprit positif. Ma souvenir, il y a mal là, la team, il y a événement, il y a concert. Oh, mon grandeur, peu puissance. Il y a héritier, il y a Binamboka Nini. Oh, Santo, le bité, mon continent, héritier est très puissant. Et ça, il y a bité, c'est mon histoire sur ça. Et la team, ouais. Parce que vous connaissez peut-être mon tour accompagné ça vraiment dans ma cam. Et ça qui va. Donc ils ont quand rappelé ces ça qui va pitié mais ça n'a pas preuve tellement ébélé fort. Et ça va pour la saleté. Mais pour la non qui bon monto na e comprendre. Avec un fou à condiment surtout à condiment wana détermination wana o ya la kanango wana déjà. Vous comprenez? Il y a un peu ça un espoir. Il a ça un qui ça ira. Comprendre? Et puis il a ça un qui est aussi mbakaka. Quel que soit conjoncture ou c'est quelque soit nini, ça s'entend pas na yé aussi mba. Donc, bah venez ça tellement belé, bah réalité ça tellement belé on n'a pas la purga cause annonce on tourne tembe. Moni donc il y a un ça là qui à part musicien dans un petit na un esprit. Vous comprenez pas très. Donc par rapport à la réalité belé au tukutan nango na carrière na biso surtout no kessa na biso la team watawana soza esprit soza leader mo boye ya lembele puis mon à l'arte au coca copa ngote comprendre soza peut-être moi elo mo boye était quelque part pour bomba ya kantu bianza donc coca ngote vous comprenez donc par là déjà le monde a complexe par là déjà longolanga bobangi moko boye ya oyo peut-être ebele ils bazana na ignorance wana ozomona donc na ko peso exemple ebele wana ba stade martyr tout le monde ba réalité ozomona ba benga so ba tampiaka ba ni bilo mo bon moni mais l'autre est na scène musicale comprendre. Donc on continue nzelango gaga même nzelango pour le bien avec moi mbale ata o balobi ki o aussi tout aussi ti faut-il les mots pour là on continue on reprend déjà esprit on a déjà ça qui m'embale on prend auto benga on déjà zagoga on remonte et donc on a déjà tant là dans mutabon pour on a déjà mais dans la souté on mais dans la souté pour on a vraiment na idéologie nanga leader aussi il faut par rapport à tout ça qu'on échange il y a musala par rapport à la liberté d'expression on se répète ça l'échange oui respect arabino vraiment en tout cas et ça va qualité par rapport au jija na musika te migenyema faut pousser na pembe na pour mécano ko tala na pe d'esprit pour tester na d'esprit donc pas donc tout ce qui est boy azabo c'est pour qui est boy azabo et tout va ramener je me dis comprendre un peu bino et les PK résoudre
c'est ça, la chance dans biso, la grâce. La scène musicale, premier concert na salle ya monini en France au Bobeti, la salle mythique. Tant que monaki batu belé bongo besoin ba defa bango, concert ezaki très combattu. Na ebandeli nango pitne boya ki poto par rapport à la communication. Ba fanatique musu banda comprendre était pourquoi les deux grands artistes mboka na biso pe ba fanatique na bango banda comprendre était ba on sala nini ba soutenir binoté ba mena ko banga ba est-ce que ba spirita sika ba koto de sa place wana mais tout le monde ba baye puis plein impression par rapport à la scène musicale. Félicitations à Montona Tembe Gogan, puis félicitations à Meloman, tu as la bonne musique et puis on va spiritas tout on va linga musa do salava pour la première fois surtout bêta sala monene bon mais repas comprendre mais je crois que tout est va cancer que vous appelez bon quand même comprendre et puis ça qui bon donc tout comme si Nzambe to sambelaka et puis to sengina un peu ça force ça puissance ça peut toujours succès wana benda bato belé bon baza pembe na biso na événement tout autoroza nango donc en tout cas ni gagner misala nga maman na plaisir moi mabe taka na lela ton kuna lela dans la scène ouais oh mais dans biton na kota ki boye na yesi ko na koti na mboka touti ko sa balance à peine tout ça li to zongi na vestiaire to vandi ta to sko to yewa to koti ngana bete bato ba kota comprends. Maintenant, est-ce qu'on a quoi mon but maintenant? Quoi on a dit? Non, on a dit vide quoi. Ah, oui, là, ni on a une amona au sein ni nous. Ah, bête, nous avons bien sûr bien tout canaille boité, puis tout semblait boité. Avant tout, bimana va parler. Mais ton zembali bossé bani. Bah non, papa au bêta. Nga, n'explique si bagarre habité. Non, mais tout ce qu'on cause à nous sera bima qui a bimi. Aïs qu'on a mokili na ya kana ba. Poye pa kana mokili na ye. Ya kana mokili na ye. Po ya ka pena ya ka monte. Comprendre? Tango ya kisiko yo. Na tali siko mokili migenema na leli maya misu. Comprendre? Peut-être. Mais monsieur Essengo tu as passé. Essengo makasi koleka plus que Essengo. Comprendre? La scène musicale, vous avez espace à vocal. Mandoul. Ah oui. Surtout c'est mon nom, et puis il y a les bossons, le spectacle, il y a la team Wata. Ça s'est retrouvé, on a 3 vocaux, comprends? Il y a même doulé. Ah oui. Na yembi na Ivre d'amour, na yembi na de la République, et puis na yembi sous na Nzembo to yembi la qui le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Mon a grâce, prêtre, t'as le concert à bon. Au s'est retrouvé dans la vocaux, on a vu, ça m'a gagné, mais ça va jeter. Pour, il y a les boulots, m'a gagné, m'a la consulté. Et Zagi, ma bé. Et puis, on les Zagi à l'Ibosso, il a été tombé, t'as dans la zone, bisayo. En tout cas, merci beaucoup, sur la cause à nostra pour. Et tikali donc na poto déjà na salle nanga et puis na salle on a les gars qui na persité na tikaki manzaka obine ga raté na tikaki manzaka et puis na zaki na drapeau OK ah ozomona na zaki na drapeau mboka amoni pour na tala ki boye ba tebele pe na bakini wana ba ga biembe bazolo bana ba ndi matika miembe yo scène musicale on a fait basenga bis bato gang comprendre vous préparez avec bis bah oui il faut bis papa bis c'est ça là bébé bis oh mais c'est bis c'est ça des petits calmes bon ambo c'est là bis oh ça dit bis tolé qui c'est fini le ne voyez pas bon on a le faut pas on est bis attends leader ni wa on a tout mon leader a chebu bat baemba na va na jeter a chaque ne pas tester mon kili sera ezwaka OK oh vous chebe bo ga 4 personnes ba embi oh na tu es ça oh vous chebe bo moi blague il faut qu'on a tous les 3 bis oh mais geni mais voyez quoi on a mboka te prêter ba ko on a mboka prêter
vocal na ba yoka on na faute na polémique te na na logique bon na pe na bato ba kenda ba terrasse pe na nese to na nga ba Afrique wa on va pas différence ya ni na ba concert au bêta bana za na la team na concert ya la scène musicale mais que ça différent ni nan to zo ba to bêta to bêta so ba concert mais na Schengen ça bosso et cette différence déjà voilà pour to bêta en Afrique to bêta en Turquie to bêta dernièrement en Turquie et to bêta moni na Schengen ozopan omoni to bêta na biso pe na Grèce na hospital qui pe na ya Paris et puis place ni yo monaki la scène wana monaki ba mai wana monaki paysage ozomona aujourd'hui espace il y a 3 vocaux Obini micro de travail dans c'est pour nous micro na ba TikTok yo oui nazo bisayo donc c'est tout ça bon tema trop faut na mutu mwa show na mutu mwa azana na tellement vision moulai trop donc il faut toujours aux ala apte na ba critères na quoi ya musala voilà donc au dans pesant katsuana donc faut lancer l'effort on nous reproche un trop c'est comme ça danse oui on nous reproche un trop bon et ça péga volontaire pour éviter ndolo bina TikTok on éviter ba bébé ba oli la on mabe ba bébé ba bi luketu na iso la TikTok ya luketu la TikTok gemi nyema donc c'est un peu ça mais yembe to remarque qui on dirait goga bimi c'est bino libo sauter et là on appelle ça la rabino bio musicien macho pino wana va sauter c'est miyembe si yango na zo la sake to go sala ga atende ba tutu ba mesa go sala wande zo la sake orchestre comme ya ba leader pour leader za tina tap nim sa miyembe libo so to ba bidaki wana wa miyembe olomba gande to mesa bima libo so ba mona bima ba yo kayo te go kina pega bon te ya au moins preuve ne to lumière petit coup ba bon mataper na podium mwana zaka toujours ba système ba sika to zoluka to ko taper na musala quoi mais déranger binote non il dérange ba na podium te non il dérange ni ba chabino pondé ni njile linga ya moye wana bambila oui l'autre ba concert pe ba concert silité est-ce que ningi za ki na ninga image à concert wa de senga za bon OK ba concert silité par répétition pe populaire pe silité je crois que ndenge mambozo kendela to zanga pe lo moto ba tout à Paris ba oya to sangana ba tout à Bela ba ofuta ba plan ba tout à London wan ba président Kadhafi ba tout ba okita mboka on a très bien le 8 tu en à Bruxelles. Ah oui. Le 8 biso tout aux en Bruxelles wana ozo bon c'est nini pour na bana Bruxelles ba to la biso. En tout cas bana Bruxelles au PN dans le la première fois pe suna ke ko yemba na Bruxelles. Moi ba liva Cacharel. Moi ba 6 fois garçon. Donc na bisa moi ba Lori Gilunga de Bruxelles. Donc nazoya wana masa musala una mesa osalo esipeli sabi na musika sweza pembeni très bien comprendre donc mon na ngosko yemiembe osa musala là et puis ezala pona ko sepela pe sengo ya mboka po mboka pe ko vanda ba bonté orchestre ya pamba te donc to aujourd'hui la grâce wana ki toza mboka donc faut ba sepela donc na bungseli bango ba vokuna ki to ba sepela nango. Et puis l'improvisation ils ont raté comme d'habitude les tout messana yebi par rapport à otala terrain on prend pas donc en tout cas Bruxelles tous ça les 8 donc va tout déjà dans minute on a vu baza motivé va tout ba somba déjà bien na bango donc promotion ça m'a déjà na vu que ben 10 chaleur baza wana na vu que va 6 fois garçon et puis masana Chris le dit que ça benga déjà musala zo sala makuna na système quand il fallait to catch ça déjà lobina biké les banquiers hein biké les banquiers mettre au kotarati semaine ezoya donc na bisayo to zawana mambo za kitoko ba tutu ya Londres ba kota ba Gilles Vasimba moni ba Mystique Pia Blandine Mukoko ba le ACT ba tutu fo ba kota ba uta Londres ba ya donc
nayebi ke sale wana ekozala vraiment donc mabe quoi comprendre oza mabe avant goût tokozwa nini déjà bato baotala biso basentir déjà miyembi epuis bana njili baza mpe kuna ebele bo baozela batya poids epuis bakino baza ebele bacongolais baza ebele baozela miyembi oui wana naomona Diego Mbondo nationalité ndeko na ngai ya palais donc naomona mpe lisusu fiche wanzai Mbutalombi epuis na maître Dassi MD donc nayebi ti yoli nayemba nini mingi nini te sele biso ka biloko na bioza MG ongeni donc yeti nakoyemba nini mingi nini bavoko ya depuis ti oui ménager kaka sélectionné kaka oyo ezoya naza nano elenge na bandi na ngai kolinga sika opesinga mura mibange kalme batranement Rachel topema moke amura bomwana etika ngai bilembo na motema c'est vraiment toi lambaka salaka na petit mingi te servinga amour no ce soir bébé fais comme s'il y a pas un problème Shaggy c'est un beau mieux simbanga bisi kolinge nayoka bien on se la bête et le voilà Chris alobara Chris le dit mais yo mettez le voilà vous êtes terroriste ou comment habiter est-ce que travailler sur abino beta fo beta on a beta bolingo nanga oyo ya sachet bolingo nanga oyo ya sika tete ndai papier mouchoir boina yo zololandi no motoki miyoyo esilite bangusanga zolo le ya sete soki ngai nazoyemba botika ngai bolingo guti eza nzoloko cicatrice esilaka te o miyemba lela yo paperitia na bote on doit une affection après tout on a ivre d'amour toyaki na ivre d'amour ezalaki na koleleleki mai na miso ekauki tindelanga réserve ya pinjolingo yao lisien bata vivre sel na kokoka te lisien yeye nayebaki te masango yo kombo amour elangwisaki komisaka moto zoba natika lisulara bolingo na yo ebata yeye pichuntu ya oh Chris le dit que kananga maître bienvenue faso kananga trésor simbi ya grâce kele na lela kananga netiali banki zambe ziki na moto na kima wapi ebata yaka na lombango olongolanga na mpasi nazomona hanga ye manzeku naleli miembe naleli vie comme na biche mishikangando ayi motima pasi wanane watu bamesa oyembela ngo amigenye ngela bongo po babe po bazaka seka basisi fokala bakotimba oyambishikangando on a payé moté sika zali wana so après wana nyaye boya na gombe na dio na biso evanda elo kwa mutizala ba gombe na gombe ata oza mukolo déjà age pusani liboso moto zolinga ifo kakoko ma bébé po amema yo pe abondela yo abondela ka eliva Gelor Kanga Yannick Makangila japonais Bengombo wa Cédric Mbungu c'est long ata oza patron tonda na yo bambongo liboso moto linga ifuka koko mamandio po senga ya apesa yo bolingo wana gombe na gombe tu sikoyo na chemin de la gloire comprendre
chemin de le voir souvent de la République. Comprends? Chanson fétiche on a ina. Mobile ata okinelinga fote nyonso. Ntuna na no conscience no zalimpe moto. Est-ce que nakaka moto na baby saki die yo hata jour mon côté salaki na mabe nkopesa mama no fote tempo alobaka na yo bala ngana baby ici. Est-ce qu'il faut ben na fa si bon déontologie musicale la soloba au moins la musique c'est moi va kogote teme au moins c'est elenga va kogola nzo sko yango au moins c'est bosco na la kogola king omona na fait obi chant oyo eza suka na devoir au boutique dans la chambre na la kogola king chant eza suka na devoir au boutique na bité orchestre ni na elongolango parce que bo interpréter Victor Elei Sony bon net donc 10 sur 10 côté on a na ba vocal boche na test ya nzembo 10 sur 10 félicitations bravo nakanga timotema loyemboyembela kinga epesa kinga pasi na motema ozopesanga conseil tope ozofinganga nyamana nyozo tuna hofuta yebana zali mama ya bana na yo nasina reconnaître limbisanga mboni nazali mama ya bana na yo kalonji nasina reconnaître limbisanga mba mberore mbero mperorero pepa oh migenye mao nandimi te papa onyo kwa maboye okokanisa nga tandele nazala keteni na yo basi mpe bisengo tomona kelongo tomona kelongo wala sedu muga chabo wala kuwa siko pretre soki na ki ozongisi molimo na ya tempo na nini vraiment na ya tempo na nini mabali nini yango akopekisa ngai nalela yo hata na bali hata na bali oh migenye mae livaka charel baba belay PDG papa na bébé nandimi nte papa onyo kwa maboye okokanisanga atandele nazala keteni na yo mpasi mpe bisengo tomona kelongo non c'est du mot oya alina amour pesi kusikui de cette sekutani na malaise boni balingaka ndenge ninyango laksanga lelo babondelaka ndenge nini mpona bondelo grand chanteur apesi mote sigaza obran après je reste fou de roya atala bote bote baponanga de pirananga mais ba souffrance mondo yo e konsila mokolo nini nazwaka yo po kausa baputa nazokakala na bolingo metri ya bongwani enga kono tu bangatonga na kufa lelo lobi mosika jile molengi tipi bukana loreya ya lilaye diable dia comprendre ya eskona vérité désiré bimina poisa ke yo linganga et pourtant bonyola kakinga burezaga ne fo soza mazonga kwa vide ba félicité taba lumière togala se bisao foza ka mtema babi non Miembe grand chanteur maître bienvenu Faso demain se prépare aujourd'hui Kevin et Mambo Black Gold Chris et Mangue Marols Kevin et Mambo Black Gold
Christ nanga le dik yanga motemeza kobeta mbango mbango zokipe ngai te yanga na yo sieleka nango bakadanga musisa ya zuwa te divoka bakanisa kiekosalanga pasi miyembe bajalu bacholi popotiana akipate ngomba ngomba na komata ngomba ngomba na kokende naebite yo naebite migeo nzambe ahebi yo. C'est que les animés pour en garder voix bouille. Baba iga migenyema na kumesana ipi ya musana biso ya migenyema. Ba discipline ni ezala o baby savo. Et biloko ni ezala o baby savo so respecter te ba discipline on a vo baby. Non. Ezala rapé. Ezala repos. OK. Kaka manka repos et puis ndeti ngala ebi ke vona ebi baraso ndeti na lobi trop. OK. On a soigné, on a discuté l'homme qui a gagné trop de donc moi on sous ton raison pour moi on a comme le bas les voisins qui quoi moi cassure on est qu'on va faire 2 ou 3 jours tout wana quand tu salaire émission tu sais ngana ba njil ba payer au car tu sais ngana ba congolais ba payer au car na mona otindela nga vidéo ba payer au car ça nga merci mi gagner ma car écoute tout sengani lupango terre tout sengani parce que les artistes ya mboka congolais no so ko ninga soutenir yo mais eux bika tuti changu changu bumara changu te changu jama buma changu o sengani soutien na bango hein des fois azole la soutien na bango neti boye na bango na bango Yannick Manissa oui Diego Mbondo yo ya parler ozoka mambo Porté jaune et zolo. Yannick Manissa fait mission. Ah, fait mission, Yannick Manissa. Ma belle. Donc, tant qu'on pointe à zolo, va boyer, beaux oragés. MJ, donc, ma solution, on dit tout quoi, après. Pour eux, en beau cannabis, donc, pour eux, après, c'est un boyetier. Bachaka poa bana njili bana changu bachapua ngasani masina bachapua miembe fo bachapua yo sala bien tout ça suna bango mingi te ba ba voix na changu mais we bisko nini elo mongo bosana nzembo mongo boye zampe na bashiri ba lelango ya simba unobe na panza kia ezo kokola chela bisonguti simba zalaka nazoyo na pasi nalingaka te komo na yo ozolela Mikaele Simba Mikaele Simba sheke ya Jésus no we sheke mami sona yeka ukaka soki monika ke elongi ya motema posana yo no eseko makase lovenga Ebinanga shina ngana kundi mapete komona yo zolela ebinanga simana ngana pokoka teke natika yo nasima we bake motema nange fuka makana présence na yo Mikaele Simba chilanga na pelouse punda pe alembaka mikolo nyonso na memaka yo mebuto lelo mindondo boye pourquoi boyi ko comprendre nzoto nange ezali bendete nga moto na memako mingi buto lelo eza malonga te ndimanga shiri nanga bebe nanga na kondima pete kotika yo na nsima shiri nanga bebe nanga na kokuka teke kotika yo na mawa po ebaki motema nanga efukamaka na présence na yo Mikaele Simba chilanga na pelouse yanga no pelelo na bolingo nespanga moto na karesaka yo me buto lelo mindondo boye pourquoi boyi ko comprendre nzoto nanga ezali bendete nga moto na lingako mingi santé lelo eza malonga te boma moto ndimela ngai Mikaele Simba pardonna kokufa Jésus mami Noël sheke pourquoi ozo néglige moto apesaki yo mai na désert na love nga moto nasopela ko bolingo neti mai ya mvula lovenga pelelo pepo mbolero kumbodo yo pelolero pedorero kumbodo ngoluda
pelore mbure pa nazalanga buma ya bolingo na yo nalingaka te nalia na bato ebele nalingaka nalia na tonde soki nalembi nabombi ndambo na kokontinue pelele vumero pelore don ata bapesinga kadali na soleil mpona bwakisa mikael simbala kokoka te naza berger ye anyo nanga soki baseminga napese mbeka na korefize mama na nzembo obike na omona déjà grand bogo yaki na sourire jamais banzembo plaisir l'homme sans inconvénient nakoliango tina suka na kokabate na bomba nalia zela il faut écouter les aralis 6 fois début na linga wana on pas excellent table on c'est excellent table l'homme sans inconvénient excellent table l'homme sans inconvénient nakoliango tina suka nakokabate na bomba nalia ndambo lobi na tongo nako chauffe repasse masse calambia petit goût Mikaele simba sheke amunele kisha manelengi bebe humanisme amour bapekisa tena olia mena zotondati mama ye migenye maye te nzemno esimba nasenga libanga te mefubu wanga na nzemno te obligé fubu wanga na nzemno nzemno esimba et nzemno yo photo luka mutapwa le vénérable choisi matata le maître le vénérable grand maître nzemno esenga pena mutapwa le vénérable grand maître pour moni yo pena na voix puissant et puis miembe Aleli, DJ Miel de Paris, Soda, Moreindi, Basse-Gare du Nord. Atakale. Bon, dis-le comment ça, Basse-Gare du Nord, Moreindi, Atakale. Basé Belé, c'est il y a un représentant. Baza Bakatuzo Baza, Bakatuzo Baza, Baza, il y a Saint-Denis, Pesa. Oui, tu sais qu'on a l'ougandé Moutuni Fouemba. Lugayo. Moutapua. Au manager Baudouin Baza, fils Djeko Pazali. Poison Kassereka champion. Poison Kassereka champion. Champion Poison Kassereka. Zonzema Miembo, go Kulutu. Danger. Kulutu Zouamou. Poison Kassereka. Beaucoup tampongo. Au Pesa Sangona Milor, Matampi. Naebisa. Donc, Souka. Chancel Mbemba Palinga, Baye Banzembute. Demi-dieu. Ate Yalinga dédicace. Bon, il y a même dédicace, il y a soutenu un égard. Ah ouais. Chassel Mbemba, on a dit Palin. On a Palin. Faut Nzembo faut Moutapua. Pour que en Australie peut migrer les autres toi. En Australie pour moi binu on a les meilleurs, Chonga il est meilleur. Les meilleurs de l'Australie. Australie. Makamboza peut qu'on en Australie. OK. Oh, Chonga il est meilleur à ça qu'on a. Base ça on a peine en Australie on a voulu mutumo pena ocha moi 20 000 ba mo miembe yo tout est possible yo en changwa yo mutumo 20 000 euros soit mutu te na ba calcul ne quoi ouais mutu to boulette ouais boy to boulette Orlette Pemba mère doublée mon latisse à Paris donc on a mère nanga. Donc, en tout cas, très bien. On a profité quoi. Mais tu as aligné les anzem idée. Les anzem moi mais là mobile tout le monde c'est mobile. Mais ozo imaginer. Nigeni moi bi yo ça bakati oza maman boy ba tu vas comprendre l'esprit te tant ngati. Ba otanga. Ah ouais. Ouais, ba otanga ça la fou. OK, ça la fou. Ba otanga donc na minute ndenge za boye. Na pesi mbote na José Dikila. José Dikila 10 kilos. Na Guy Verlaine Zongo. Et puis na Dadi Chombo, na Batutu. Il y a Gare du Nord et puis Château Rouge tout, à mer tout. Au Wachanga na bonde limikolo. Na pesi bino ba mbote belé. Na Bruxelles serre na
Ouais, Didi Stone, voilà, Didi Stone, référence. Beaucoup de gens en vendent sa base. Très bien. Ah ouais, base, ils ont vendu déjà. Pour les 8 on a fait la PEB, il faut la chez vous. Par rapport à clôturé. Vous voyez, même ça, je crois, tu dirais qui ne peut pas aller la biso. Voilà, tout l'action photo, les concept émission, merci na bande retour dans la biso, le vénérable avec maître choisi Matata, Chancel Mbemba de midi. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo, Terry Loubadika, les cavaliers solitaires aux États-Unis, s'appelle Patron. Tu peux s'imboter na Junior Malaïsa, le mystérieux, tu peux s'y Evan Tumba, Patron en Cation Vex, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Ouais, Jimmy Chimanga, il va bien comme roi. Jimmy Chimanga. Voilà, mon Mima Maningo, Mima mère à palais. Topé Simbote na maman Philbertine Samba, moi c'est docteur Samba. Topé Simbote na bande ko tout connecté branché. Topé Simbote na Fabrice Massamba Red Mota English Fada. Il y a Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté maman Sylvie Baena. Topé Simbote na Roi Bilamba Kéline Tsumbo, chef de Paris. Topé Simbote na Arnold Bach na Lyon, Fabrice Moulelea Molex, Modéo Manak citoyen du monde. Topesi Kofi Pan Nambote, Pile Lolelo, Topesi Papi Kobalom Predambote, Topesi Jenny Kilele, Topesi Mbote, puis Pacheco Kiala Lungila, Topesi Mbote. Sernabiso Tassia Noëlla, Topesi Mbote, écran en couleur dans Angleterre, Sernabiso Tassia Noëlla, et puis mon directeur Bob Mboba. Lady chef de Pessimbo Tendeko ya merveille Mboba nakata Paris to Pessimbo to Soumane Gouzé les spiritas to Pessimbo te Gigal qui sous la les propres nakasi ya Angleterre to Pessimbo te na patience mo kendi les longues jambes to Pessimbo te na Chada Amisi China Rambo ade na Paris bon séjour nakata Panama Chada on a battu au cours remixé votre photo. Ah ouais voilà moni Cardozo Fashion. Namoni Edi Chaleur de Golangai. Donc, namoni pe Gelo Wangyu, base. Gelo Wangyu, base. Donc, on a yaza kuna la Bruxelles. Président Maïcha, namoni Yadjo, Bakali, wana base nanga JVC. Base, donc Yadjo, na président nanga Wabe Mutagoga, président Maïcha. Donc, Patima Sakidi thaïlandais, on vient Patima Sakidi. Donc, elle habite elle habite au coiffure. Elle habite au coiffure. Elle habite au Juju Sepanjou, Blanchard Bola. Voilà, Jires Peugeot. Jimmy Mobali, wana nazomona pe venanga dadi mweba, Hervé Falanga, Mosolo, na Lille. Elle habite au coiffure. Toujours. Azawana, Hervé Falanga, pas na Lille. Moutambo mot bien et puis président Kadhafi de Bruxelles et puis si papa yoyo donc wadon fumu to pesi mo voilà wadon fumu na pesi mo bienvenue vanga CLP ya palais Gilles Vassimba star Angili star na biso Angili donc très bien dino sur la régie so ko balancer les biso photo to me invité merci na liana ngaba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko no sa mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena lisu. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça mousikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53
28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Beseni. Quelle est la photo de Dieu? Où c'est que vous allez? Où Beseni? Nino c'est là non pas né. Pas là. Là il est donc dans Michigan. On va venir à Michigan. On a bien Michigan premier. OK. Michigan premier donc. À JJ. Vient à biso à JJCC, la JCC. Bah tu vas ça repé mso au yemba neti parfois. Maintenant bah ça bon. On va bien ça bon. Ça va monter mais elle avait un Jili avec pena obiso pour ngai na polipe na quartier 1 na Bomongo. Pas Ricky Shell a pas un grand chanteur pe ya Jili. Il y a Mbagana Blaise Boula pondération 8. Il y a Mbagana pondération 8. Donc il y a master vient na wana Ricky Shell à l'époque. Bah nous betana c'est sa musique et je crois c'est sa musique. Vraie musique c'est sa musique je crois. À l'époque bah ni donc. Ma vocal neni yo sepela non. On a ebele pena. Lilalengo wala umami ye mama maope shoye na lelo pe mingi ye Charles Mukendi ya lelango kozwana ya pasi lelo na kami montonga ye seseleo yanga range mukanya manjilwa ye Ça va. Ouais. Ah ouais, viens à Bissau. Ni on peut ça sur votre Bissau. Courage pour la carrière là et puis toujours quoi, persévérer sur le travail sur ma casse et puis et ça fait déjà ma preuve donc là on m'a prouvé mais là bah ma campé faut à Baksali sous et puis pour na 60 souci sous lobby sous azana na continue ta carrière quoi. Très bien. Voilà. Tu retenir ni na passage na yo merci na assistance ya beauté image. Tu retenir ni na passage non. En tout cas na passage na ngai bon retenir kaka Kemie Mazali moko ya ba pour un chanteur, un peu musicien parce que j'ai joué dans sa ciseau. Voilà, il y a la violoncelle. Ah bon? Donc, Azali, étant que musicien, à Moka, étant que travailleur, dans Katia, la team Wata,
travailleur Yericho Watanabe, chanteur Yericho Watanabe, petit frère propre Yericho Watanabe, attaquant valable, puis soda quoi. Très bien. Donc, comme on a ciseaux. Donc, comme on a ciseaux, il faut bien la mission. Soyez impossible. Ça bise bien. Mais est-ce que la souboire va tout la péter? Là, il savait que les banquiers, on a il est aux années tout à l'heure là, Junior Lumbala, Davin Touloulou, Papa Yoyo de Bruxelles et puis Racli de Nzubu, Tankale Gare du Nord, base Gare du Nord, Tankale Force Tranquille. Jimmy Mobali, Charlie Mille Esprit et puis Nadilan, Didi Stone, Namakatama Tongewana, sans oublier Gloire Moukoko, et puis Jires Peugeot, Diego Mbondo, nationalité, puis mon frère Chris le Duc, donc contrôle, il y a tout, et puis Biké les banquiers. Biké les banquiers. Voilà, nous avons chaleur à Mboka, donc chaleur au contrôle, il dit chaleur. Nous avons Moussiga Lamoni, Kacha, Liva, Kacharel, Liva, de tout le temps, de tous les jours, et puis José Dikila, Giverlenzongo, Teddy Voka, donc les autres Moukiliza, tellement ébelleux, sans oublier Aristote Ndingambote, Ndinga na London. Aristote Ndingambote, puis bateau à Canada. Tout est bon, Aristote Moulenda. Donc, papa, il nous bin sanga de ce moment aussi. Mais au binon bien. C'est vrai. Je sais pas là. Attends calé. So Ochani, on la radio. Ngamona uboke l'autre. Oh, Miguel, uboke la radio. Non, binon bien. Ça m'a polo ciseaux. Miguel, rendez-vous le 8. Rendez-vous le 8. On a Bruxelles, tout. Boya, tout à Londres, tout à Canada, Suisse, Allemagne, États-Unis, Paris. Donc, là, moi, si que ça, mais Miguel, on a beau mourir à Bruxelles. On a beau mourir à Bruxelles. Pour nous, tout ça, il y a des heures à Pamba, Miguel. Il y a des heures, on a eu mon qui m'ont boché un beau gazagi, on a. Le roi de la forêt. Succès, ma casse, le roi de la forêt, on a succès, bien affilé, on a succès. Donc, il y a eu mais malgré ça, mon pays, il y a à cause de moi 30 chouaka. 3 chouaka. Oh, blouson, comment on dit? Il y a monté qui se dit, oh, non, on t'a mis la mbote. Mais tout à l'heure, dessin. Dessin. Tout le monde était. Aux Antillois, tout le monde était bilamba, des Arabes Antilles. Oui, ça, bilamba, tout ça, relax. Il y a quoi, oh, c'est de l'Italiens, ça va, tout ça, les bougers. Les bougers, et puis à part ça, 13e arrondissement. Bon, merci. Tout le monde a dit les ça. Ciao point. Merci la bande de Gotou. La bande de Gotou, bon, on a biso donc. Il y a bébé Saint-Tiche pas là, pas là. Bébé Cynthia. Naloba, Cynthia Banda. Cynthia Mania. Cynthia Mania. Tu peux c'est beau. Voilà tout. Bateau Bachiro va autour de ça Salwana Bruxelles. Mais non, c'est biso Salwana sa campagne. Karine Mokonzi la baronne. Ouais, Karine Mokonzi la baronne, il y a bébé nanga on a mingi. Bébé nanga on a la chair donc on a été adopté bébé Henrietta. Bébé mon a fait la bonbon. Mais fait ta Karine. Franchement ouais. Ndé to longara à Bruxelles. Mokonzi. Ndé concert réseau vidé toujours un moment Paris pour na anniversaire à Karine Mokonzi. Il faut pomper hein. Azo Kayo. Mais streamer aux alawana. La baronne. Beauté image. Toujours. Succès plus que James Brown. Mais na oti que lo Karine a plateau ça aller Dio. Yes sir. Karine s'il te plaît. Tika na doza. Dio. Ya dasa na golo sizo tu. Ya wema. Mais do kwanza. Bon. Yangana yo esieleka nango bajalu pona nga ya mère vocal macholi yo mama na reta Karine Mokonzi baloba bango bakoka te ya yangana yo esieleka nango bakatanga musisa ya zuwa Gucci bakanisa kie kozalanga pasi miyembe yo
Bajalou bajoli papa tiana Akipate. Beauté image toujours. Merci beaucoup. Allez. Pas solo la vérité.